C'est une question il y a koluka kotuna Ariachou vérité nini ya bare olingoloba albenga dévoiler ba secret pour la bare. Oui, à dévoiler. Encourager à dévoiler. Oh, ce qui y a Monique qui a un secret, quoi dévoiler et quoi arranger bateau à dévoiler. N'est pas la ça la ni chaud ni froid. Sauf que d'avoir jappé. L'aime sous bambongo o ngana zui pa maman livre. Bande comme soupe ba zui en côté. Ceux qui n'ont comme un film, nous avons besoin de maman. Ils sont top. Top, ils sert nanga ya commune. Je sert nanga te gaza ya nanga. Yo na ina mukolo. Tout ça va ajimoko. Na ebite ceux qui mukolo moko na sina ebisa ka attaque top nous tourner ça la ganga mukusa. Na okiongo lisusu troisième fois. Senganga eloko nyoso lingi ngabi nzambe pesanga 10 000 na bande prière lundi pona silisango mardi tokomi vendredi maman Olive abenga na kinga kati tokei apesinga 10 000 na leli mami so epiminga ngai modero dans une assurance ya santé ngai modero tangu penza nazalaki kotepa na oyeba te na obima wapi nzela oyo nzamba pambola nga ezali ya nzela ya mama Olive nakobosana te. Oza congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Vous allez belé beaucoup de l'émission. Boté, merci na confiance awa na Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci na babonné na biso nyonso oyo bazwa libakwa ota la biso pe bandi mabiso plus de 178 000 abonnés, c'est pas donné à tout le monde. Mbote na bino lisusu sika bozwami. Mbote na bana kataka kombe na mona ibapel na bino merci beaucoup na bana mbujuma ipe. Mbote na bino kikwiti kayemba na romona kamiji kuna mbote sika bozwami parce que bon consommer biso awa na Chebiso Télévision. Un grand merci na sponsor nanga officiel yé apesi biso succès élévation apesi biso nyonso tozali na santé pe kitoko tala kaka. Merci beaucoup mon sponsor kotika biso teka ndeto yokana ki papa Jésus-Christ de Nazareth yende sponsor na biso awa na Chebiso Télévision yenda soutenir rapé police de star. Merci beaucoup notre sponsor. Un grand merci na mama Emily na orphelinat la vida na ye ozali kosunga bana bitike balia bamela basepela yo zala mwa mosolo banza pe na bana wana nzamba kokanisa pe un jour bana ko ba bolingo to ki ba nungu ebele na internet to yoki mo ebele côté ba comédien côté kuna to moni mama Kalunga ke France à la Belgique la Belgique voilà voulais-je dire à la Belgique ceux qui te se rappellent à l'époque mama Kalunga ba Emilia Kaye ba kitare na bis à l'époque mo boy to le blanc l'émission à lelo est-ce que asali nion so pas que poto to moni ba nungu côté ya mama Olive Lembe na Ariachou le bioté il faut dévoiler nini est-ce que Ariachou baby Barcelone coquette parce que parmi batu oyo mama Olive a 5 carré to yoka ba nungu to le blanc l'émission à lelo to yoki pe lo lenge nini ba ko finga mama top oti abimana Ans Luzolo abimana Duche abimana Naya Mode batu ba liste bimi
Maman top a là. Tu le une émission à l'élo. Tu le actualité au yo ko betama solo bande ko musuba ke Lubumbashi ya moda kete. Nini est-ce que ya moda pas parmi ba comédie oyo maman Olive Asenga barin ya moda boya ngo ba boxa pour nani atikali akendaki Lubumbashi te. Bande ko ba bolingo à travers cette émission pour découvrir ba secret ya somme. Pour ya moda décider ko loba mbote ya moda. Ya moda la pression mbote. Ouais. Micro ya moda Mbote chic. Sango nini? Nangolo nzambe malgré nazo mila bakisi. Mais apparemment maladie ya modé si la répété hein. Tu vois ka ya modé bela ka nini ya modé finalement. Ouais, nazana ba maladie moko o na nga kokena ona ba boko côté. Oyo maman Olive ko sa maman Olive à l'époque que ozo bela maladie moko ba ki o sa examen ya ngote ya modé. Non, c'est faux, archi faux. Ngai nikamona na ya modé o segani. Na sina na loba yango awa na émission balebele. Voilà ya modé. Na retumbulo ka. Maman amona nga na émission. OK. Tant qu'on a ça l'émission, je ne pensais jamais que maman kokyo monanga. Et puis na idée na nukututé na PC et puis na idée na ngai je ne pensais pas que un jour ngana ko ikopé sa président. Micro ya modé kitamke. Na ko ikopé sa président sortant Kabila. Mbote na loboko. Na ndima na yebaki yango te. Na yebaki yango te. Ngano et puis na ekité na émission journaliste na mona ke na obela. Aipo etu na ngamba maladie ni na obela. Ezala masula lokuta. Mais boyela nini na maman Olive Lembe. Na wela o ayi na yo makasi boye et parmi ba listo ba ya moda zate. Chic. Ba question obino bo posaka. Eza ba question moko. Mais ata yo moko na Lubumbashi okete ya modé toloba te. Na banda na oya liboso bo wela nini. Bo wela nini. Ba question obino bo posaka. Eza ba question moko okoki ko créer les moto infraction. Or eza mabe parce que soda soka créer les moto infraction pour kangaye ba kanga soda. Infraction ba créer ngote. Oui bike na batamayele ndenge maman Olive za mutamayele akuvanda boye akanisa ke modero mutaebisi chic ke poser ba question oyo pour na répondre boye. Or eza ba question mo boye na otolo bano tout à l'heure tango oyebisinga ba question otunanga na bo décevoir yo soki ezalaki yo pété nenga na préféré na bimana plateau pose ba question moko télévision za mbele ya minu. Est-ce que ya modé eza ozaki parmi bato maman Olive sélectionnaki pour pesa barin tango boyi yango a rejeté yo toki ba nungu bongo est-ce vrai? Archi faux et faux moko non na yo na mo ngai na suis grâce parce que c'est une grâce eza pona musala na ngate eza pona eloko moko songolo te eza grâce o euti pa nzambe ya ko vanda na maman Olive ata 15 minutes 30 minutes 1 heure du temps 2 heures du temps que to solo la masolo oyo olingo tunanga masolo barin na tikala na yebi nanga ngoyi kutute et puis abana luka ndeni ya kobanda koyebisanga jamais pratiquement impossible alobe nanga kaka ke namonaki yo na télévision ozobela natalaka théâtre mingi na linga yango ojouaka bien esalinga passe acteur nanga za malade yango na pusi yo pembe nanga na soigner yo na ke na ngaliema tonga ne mama bisinga monenga na obela na yebete ka obenga na ngaliema oui bakay o pour nini bakay examen basala ki ya barin et tout c'est balobi nanga mafuta etoninga na motema. OK motema nanga ezovimba na ke na ngaliema docteur Congo mais à l'époque là zaki médecin général ya ngaliema abisinga bité motema nezo vimba pour na tension ti ba sala ke motema e vimba muta osa ba analyse wana auto ko faisa professeur Ngoma. C'était professeur à échographie na campus. Alors moi je me demande kenda ki na kuté na sango nanga na sololi na ye ki re abisinga bi eza makambo susu eza makambo molili
na sololi na pasteur nanga Tambolo Koki ayebisi nga lobi makambo susu za makambo ya moleli. Yoza mwana nzambe okimi nzambe musika trop. Parce que ano yebisanga bi okita omata oza Jonas. Il faut zonga na Ninive. Voilà ma c'est. OK. Ngai pala ngai sala nga ni chaud ni froid. Sauf que d'avoir jappé. Lem susu bambongo o nga na zui pa mama Olive. Bande ko musu pe bazui yango te. Boso bande ko musu bazui yango. Est-ce que mbongo ngam na zo bibisango? Il faut na kamote ma passe. Il faut na zala jaloux. Nga na moni ba pasteur ebele ya minene koya. Ngai na mitungisa maka na vie. Nga théâtre ya ki pona évangéliser na théâtre. Mais ta diable ndenge nini awsaba makam na ye. Or so balobi ke mutu mo za na kisi makasi na théâtre za modiro. Tu ka ngopé Place na ko landa siko maloba ya apôtre limbisanga na benga ke maître. Ata zo sandeni loba prière so na benga na téléphone ya mbamba moko. Tambolo Koki ayibisinga lobi wa Jonas peu importe ko sa ba prière nyon sotolingi il faut zonga ka Ninive. mais ya modé ilo mo etikinga mo mke komona lelo yo ba comédien parce que sounet yo ya modé ba benga ozaye parmi ba liste to moni ba comédien ko yemba Kabila sala ozonga Kabila sala ozonga mama ba comédien oyo mama Denise a payé une carte de santé, a protégé Bino, a payé carte. Mais c'est comme si les comédiens ont la mingi kanya mbongo poche. Mais ndevie nanga oksa lobaka mukolo bako bela nde ba importance à carte wana. C'est comme si on négligeait jusque la carte wana ya maman Denise a payé sa bango. Mais comment na maman Denise Nyakero la première dame azana bokonzi na mobali na ye parce que mobali azana bokonzi comment na bato azo soutenir koyembela mutu moko boye o azana opposition est-ce qu'il y a modé peut so azaki parmi ba comédien nga oyemba bongo? Très belle question. Oui, conception mutu na mutu ezaka lolenge mokote mutu mususu akolinga mutu pona profit na ba intérêt azolinga ye mais mutu mususu akolinga mutu sans intérêt. Mais na se ya moyoyo babolingo ni bon na cha nyoso te pour parmi les vrais ba faux bazalaka mais sur 100% babolingo eze belé avec intérêt ezataba 99%. Donc c'est-à-dire on va ko flatter maman Olive Lembe. Je sais pas moi wana yo mtolobi c'est-à-dire tant ba lobi ke etinda o eleki bitinda nyonso ya Nzambe linga muninga lokolo komilingaka yo moko. Allez-y comprendre. Ya modèle nina to raté sonte kita micro boye. Bolingo ya mbongo et koti biso mingi. Lemso na koka ko biso ke na koyemba te na buki lokuta. Lemso pe na ko biso ke na koyemba kaka po ba na flatter pe na buki lokuta. Mo ba biso pe ba yembité, ba yena bango na ba o se kaka ba yembité. Mais ba misusu be ba s'afficher. Nga tali vidéo te nazaka en tout cas na internet nga na ba ipsa nga makambo. Ba gesho, ba chuke, bango de ba ipsa ba kaka ko ipsa nga père omonité oyoki te ta internet en tout cas na ebité batala ngo place ni na kaka na YouTube. En tout cas franchement na yebité na ba émission ngamo na saka na talaka te. Ata bache titre ba bengi ngata la titre bache na banga kate pona ebike so muta koti na kati a romona makamni na lobi na yebaka makamu na ekoloba na télévision. Donc en tout cas question wana na koloba na yo boye chic. Quant à moi na remercier ka maman Olive
abenga kinga na moment oyo prière na ngai e kokisama. Et ça témoignage. C'est-à-dire na banako sambela na kotaki 9 jours il y a prière. Vous êtes catholique? En tout cas naza mo Christo. OK. Tant na sambela na oki mungongo moko ebisinga sengangelo konyo solingi. Na sengi nzambe na binzambe. Magam na olo bano oyo témoignage mutu oyo abalako yoka prière wana. Oza ki yoka prière. Na bien. Gloire à Dieu. Na lobi nzambe pesanga 10 000. Abandeli lisusu. Senganga eloko nyoso lingi na limité nzambe ngabi mais question eza ya nzambe to ya nzambe te. Poso na bisko na minute nzambe pesanga 100 000 dans zongo wapi. On est il y a folie. 10 000 na ba publicité na biso na koki kokuta la longo pona to sa publicité ya Yambo. Tout ça qui ont $9 000. 10 000 et koki ko mona na lango nzambe. Mais so na binzambe pesanga 100 000 na liboma na yoki ngo lisusu 3e fois. Senganga eloko nyoso lingi ngabi nzambe pesanga 10 000. Na bande prière lundi pour na silisango mardi. Tokomi vendredi maman Olive abenga na kinga kati tokei apesinga 10 000 na leli mami so biminga na koti kinga kati na leli na bi nzambe balimita kete shikinga mona loboko nzambe na bandi obende baba ko mane ko yaka lisusu te nga dans le bango te nga mane ko yaka mane so na se concentrer na nzambe nanga atuka na mona amani nga babisanga michopo ya libumu na bachango liboso ya libumu michopo opération oyo pertonite appendicite de parce quand ça la 2 ans et bebisa michopo epola docteur akamwa au vivre ndeni babimisi michopo na libumu bakati ngai michopo docteur atunanga uso uko pasi na c'était na uko capacité abi na sala nga ba opération mais oya makamususu donc témoins à Bombeze Gesho Armani Ngomoyal Mbusu Chuke mayonnaise bat babimisi nga na salle d'opération. Donc soki nga na lobi ke mane ko ya raté pour luka mana ngoni kambongo akoka ko arrêter nga pe na kufiti mais na kufiti donc mane ezali. Merci na maman Denise, merci na maman Olive ngai modero dans une assurance ya santé ngai modero tangu penza nazalaki ko tepa na oyeba te na obima wapi nzela oyo nzamba pambola nga ezali ya nzela ya maman Olive nako bosanete. Voilà, est-ce que Yamode okoyeba ki à l'époque maman Olive Lembe amemaki Ariacho Poto amemi Baby Barcelone Coquette à l'époque bagenaka Poto. Est-ce que zaki dû ya ko lokamoto rien cause compatible on aye parce que toki Ariacho lubi sengla bimisa ba vérité pour na barin na ye pour na maman Olive Lembe. Vous avez parmi bateaux à l'époque, nous coopérer bien dans Maman Olive Lembe. Je suis sûr et certain que vous avez soana. Est-ce que vous avez la vérité barota la biso? Impossible na ibia telo remonter. Na ibi que maman a besoin, Maman Olive a besoin art na biso et tombama. Mais souci zaka yelo boko moko, alors ça la ngunde nini avec plus de 10 000 comédiens au Tozali, il y a Congo. Pour tout cas, ça comédie, ça va au Ayebadi. Pour Banaïna, pas vrai comédien. Donc, c'est une question, il y a Tuna Ariachou. Vérité, il y a barré au Lingoloba. Pour qu'on a yebika ke, Maman Salaki, Barcelone, na coquette plaisir. Parce que Barcelone à l'époque, on peut azaki oluka, de la poto mbongonaye, tout ça. Alors maman ngaki a consolé et dans mon ingana bazaka na coquette ça memi bango et pour entrer c'est fini.
Mais au conseil européen ça Ariachou comme à la télévision ko créer buzz, na ben buzz parce que nana lobité alinga la vérité. En tant que mukubwa na makambo yo conseil européen ça Ariachou parce que mayanga le bana ça peut créer des dégâts. Okoko lobani. Na monité, na yokité, na oyebelo kwa lobate. Ce qui na monaki na yokaki inga ko inspirenga. Mais le koleza balobi o yom tuzo ibisanga na nzela na yo elongwe direct et comme indirect et ko semble nga difficile ya koyeba nini na oloba na Ariachou. Tikanga na yoka bongo na yako ebiso. Ngabe na yoki sio nga na yoki. Soko sana ngo yoki singa yi quelqu'un. Ya on est oloba na oki conseil européen ça. O yoki nini? Que alinga dévoiler. O yoki o monité. Ate. Na yoki pe na moni na image na télévision. O moni yo moko. Image ezali na internet. Balobi nini? Alors nga dévoiler ba secret pour na ba rien. Oui, à dévoiler. À encourager à dévoiler. Oh, ce qui y a moni qui a ça un secret. Ouais, quoi dévoiler et quoi arranger batou. À dévoiler. Ce qu'on a l'obanine, yé muta lobi ba peksa mutu o ya linga kende. Muta sa bim na télévision bi ke linga na dévoiler. O dévoiler, na o dévoiler té aussi o dévoiler. Ya modé ba comédien lelo bazana na biso bazongi ba biso bazonga ki ba na bité sugi ba onyo bazongi. Est-ce que ko kende ne ba kendaki Lubumbashi wana et ko apporter nini na vie ya comédien. To pe loroni ba kenda ko sa kuna. Et ko apporter un plus na baena no bakenda Lubumbashi te aromona ke na nzela ya théâtre et monisinga Lubumbashi et na bae plutôt oyo basi bakenda et pas ina bango et koza lisusu 2-3e fois et sengo kaka et puis eza blagité eza grâce ndenge ngana ngaka koloba grâce il y a ex-première dame ya mboka tanga kanisaka ba comédien akanisaka pe yo. C'est une grâce. Ya modé otalaki ba nungu ekoleka na internet ya Mama Top. Tomoni bat ba ko sela Mama Top ba émission ba image pe ezali que Mama Top abimana Ans Luzolo abimana Duche Kapanga abimana Modero Totokani abima pena Duchesse hein? Mike la Duchesse. Est-ce que c'est vrai yo bimana Mama Top aux attend ya ko sala ba aventure na Mama Top azalaki actrice principale na ngai. Ce qui a eu chance ya kota l'émission oyo aoyeba makamanga na zoloba azalaki actrice principale na ngai, c'est-à-dire ceux qui n'ont comme film pour à l'époque bato bana comme film ba yebani lelo internet et bato nyos bazo comme na bango ah grand maître Chitenge sana ceux qui n'ont comme film n'a besoin ya maman ils a top so n'a besoin ya jeune fille ils a qui Ursule Pechanga ils a qui Belleville ils a qui Sila topé aza sœur nanga ya commune je sœur nanga te ki aza ya nanga yo na ina mukolo tout ça ba âge moko na yo na Mama Top si tout ça ba âge moko na mwande na leki eponga na botamaki na janvier OK donc aza ya topé epa na ngai lobaka ndenge musala ngo ekoma nango essayer la tabiso na nzoto to répétaka te mais toujours mi benga ba professionnel oh vrai professionnel azaka toujours na tatami. Le théâtre c'est une science et la répétition est la mère de la science. Ce qui mutazo répéter même Jackie Chan avant qu'il na tatami a répétaka les mal ka kezala wana peut-être et silis ngai nazako mona ye na éviter savant ya moi si babenga ke nani OK nazako mona génie nakena na génie savant moi si na oyeba na ngate nazako mona ye na musala moko na nzoto possible top donc ngana ye to na obeta masolo ya
na leki na musala na petite sœur na ya commune et to tikali ko beta te na yebite soki mukolo moko tana si na yebisa yeke ya modema posa ko loba mais ozo posa ko loba ezali na yebite soki mukolo moko na si na yebisa ka atake topé nzoto ne sala kanga mukusa donc ya benga nga ya temps fort nga benga kaye top merci. Mais comment on a lelo yo batba ko loba sourier lelo pa ninga réagir peut-être na internet conseil yo pesa mama top chic batba lo banini kina na ngai na yeba lo ni batba lo baboye ya modero au sarana mama top t'es jamais impossible et on a tout expliqué mon kilike aza sœur nanga Ansuluzolo Duche Kapang basalini babima na mama top voilà selon bateau ba ko loba na internet ba émission ezali et na mama top je ne crois pas. Pardon? Je ne crois pas. Naïbi top. Okay. N'indimité. Jamais. Bon, on dit jamais, jamais, mais... Je ne crois pas. Ouais, n'indimité. Il y a un modèle pour ça, on l'a mais à quoi l'obati? N'indimité. N'indimité. Ah. Les autres, moi là qui... Et là, ça va bien. Si la belle vie, bah, on a raté, mais tout le monde na activité à maman Olive Lembe. Si la belle vie, bah, on solo, là, bah, on se gaba au katama puta. Mais au moment où bah, c'est les abakou, ko, nani, na yeba te ba comme ça belle vie, bah, on soit en internet. Si ko yo tango moneki bango bazo sola, et ça qui bien tout ma bé. Te mais bah, tu vas besoin hypocrisie. Non. Qui va ko sa bateau. Non, public na biso oyo nde bazo mettre biso na danger. Ba public na biso oyo nde ba nga suba si sa ba carrière ya bato biso. O ka ba benga bato ba lo ba ko cha modéro te modéro lo ba bêtise. Modéro za génie à théâtre. Modéro za professeur ya théâtre. Modéro bimisa bane belé na musala oyo. Modéro joue na ba grand. Na joana papa Kodi, na joana vieux Jean-Jacques Achi papa, na joana professeur Nzei, les grands professeurs à mettre mise en scène na ina. Ta bolinga bosi sa carrière na ebo mona teke bo kata pena nzete bona elanga théâtre ya Congo. Public. Bazo participer na obo ma théâtre na biso. Bango nde ba créer ba cook na ba ndeko libota. Libota oui, famille libota. Famille libota. On va créer un bloc pour bâtir un conflit. Et pas dans plaisir, bande ko fait ba manager wana. Pour ni biso na mboka na biso so ba doza fort ba ko kangamate. So ba doza fort, faut pas sangana pour ba ni. Union fait la force. Et pas dans les akesenga. Conseil au pesa bango. En tout cas ba kotanager à publicité. Bazala o bango bazali wana. L'humilité précède la gloire. Batika baloba koyoka balobi. Et puis, balongo la hypocrisie. À l'époque, il y a un modèle parmi les maman Olive, maman Olive, il y a un modèle à mot à dire. C'est faux, archi faux. À l'époque, maman Kalunga m'a tapé voiture pour qu'il y ait des bus. Balobi, il paraît que Bakitsaraye. Par exemple, il fallait voyager avec poto yango maman Kalunga pe a défier maman Olive Lembe à Yemoko Belgique. C'est faux, archi faux. Histoire les Indien. Naebi angote, nako betangote, sauf que ndekolanga Kalunga a voyager, naebi que azaki ko préparer voyage nae depuis longtemps, ndeka ba voyage à poto ezalaka boye gauche droite et simbi. Gloire à Dieu, oye mogalobi ke potango yangoyo tout réfère yangoyo donc nzambe azamalamu. Nzamba azamalamu, nzamba azamalamu. Voilà. Ya modèle OK poto mokoni. Limbi sanga chic ezalo ko la ba question otolo ba kita créer question bête. Nga pona kende poto yo kasina lingango te na lingango chic e rataka rango. Kwani ngana yebi na ngate siko ngana za na miboma lokwa na okete la na midiembi kasika na kingo to so na mamu kena mamu cholo baki ya modé ba baki ba bêtise
Et là, on y a le baranet bêtise. Je vis Difouni. Pardon? Je vis Difouni. Je vis Difouni. Je vis Difouni. Batama boma zomi mitakala. Ok. Basi Baké, c'est une question, non? Yo non tout nangote. Basi Baké. Baké. C'est là yo au traîner place Mogoboy. Ah mais di, mais tout ça non qui to gagner batba c'est là ngo téléphone au bengi pe na parler mère allo batba non c'est là Basi Baké. Te bazali ah bazali, c'est une question. Siko ah Congo la za drôle. Film ya Mundele. Impresse à New York 2. Film autant que Bimi va président de la République ba Lukango. Semi Atuni Eddie Murphy. Ngana bota Eddie Murphy plutôt Atuni Semi ngana bota Semi abi oui. Na bota ndeni. Tant que yozoke luka une femme idéale, ngana no luka un vagin idéal. Le ko les en français. Pour dire comment biso to za ba bantu bantu na cinéma est raté. Oh. Biso to cinéma za bantu. Biso to za ba bantu cinéma za bantu. Oh, cinéma za bantu te. Cinéma za bantu te. Yango moni art na biso zo za la grave. Ezo kaka ya kozinda. Poto olinga to comprendre rien mutu to zo la tout. To na ba metteur en scène te, to na ba réalisateur te, ba tout ba comment ba réalisateur ba metteur en scène banini. Or chikeza na ngona chombo ya ofere to ni ko tanga teka WhatsApp, Facebook, Twitter, tutaki nini na lobaki nini. Nga na ko tanchike. So meminga na inaba kansa na tanga na ina. So longo ngana ino ina la bouffonnerie penda na maman lui penda aussi ko zo lobaka papa beti. Donc nga penza naza fier de moi. Voilà. Ndela ye ko sala casting na kati ya ina azwinga. Ba ivoirien sti siko to za to tourner des films que na ele kala applis. Nga toura film le kana ba TV5 mundela ye on a Congo. Producteur sénégalais, réalisateur français. Aponi ndenga témoin na ngazali banda Bombes. Ba gesho bazaki ora bana ina ba poninga. Lelo za fier na yo. Trop même fier au mona ba Baptiste te ba gesho ba Mirma ba Minata, ta bimisi ba nebele na musalo ba Dudu Suku tout ça. Ba bimebele. Voilà, merci beaucoup Yamode na ba izoro ke na suka. Ba Jano de best. Toko tona témoignage moi muke côté Ogusanza Makila après au côté na mambo ya et suka ngene li solongo batu basinga moi fin kaka moi pendant 5 minutes fin il y a témoignage pour te conclure. Bon na ko silis dans le bar pour ngana za conscient que la silisango. Donc c'est-à-dire on a Sanzi Makila. Na yebaki kaka ke na gangi nzambe otikinga. C'est-à-dire dans un sous sima. Dans un vivre na copine moko à l'époque. Mam na yebiso vrai. À l'époque wana tango na vivre na copine wana na komi na makambo nzambe. Na zongi na comité na zongi lisu na makambo nzambe. Na zongi na makambo nzambe serviteur dans la colonne. Père son âme vieux Roger Mupati. Balouvois Christian Koutou donc Ragi chanteur Nabiso à l'époque Christian Malor bon dans la colonne. Tant on a comment vivre na copine wana na zongi makambo nzambe muko mususu tukena osambela na zizi mère moko akufaki tant to uti zizi tozo na pendant la prière namoni mwasi moko ya ebisinga ke yo oza pasteur na ebisete na pasteur te pasteur azali non za posana sur la pasteur oncle nga soki nga na kisanganya ye na nga na Kinshasa nazali na ndeko te akoma luka to bima na esho ezalaki te tokoma ko bimane mwasi na ye akanga biso afaga benga nga na ndako na mo la kana ba prière nazwiye to bando kende nga na ye tongo etane la biso na ndako na nga pona tongo na memena église na ba 19h tant no ya bar moko plein Bombes mutaza libanda ko ebango master nga Gracia et ça la succès mabe c'était samedi
naoki nga lobi siko ngabi ah nzambe bate bele bu bakoye ba Christ te naoki fois moko yebisinge lobi na nga yo outi lokola bango sambela pona bango nga na lobi nzambe na moni loki kozongisa sona mokili te le samedi yango wana dimanche na 5h na zufi wana toye na ndako po to bongama to ke l'église na l'accès pasteur ba intercesseur ya église balandi ngai oh papa oké na mwana yo wapi ngabite azana besoin lisungi oh bongo ye mwasi boende soki lisungi yo ke ake na biso na bina ye ah bokende to ba kei c'est vrai que diable alobaka na beti un pas deux pas diable na lito na ngabi bato yo kuto pesa ba confiance ba yebi la ba kuto nzambe on ba sabela rapo dimanche ba na bango église zwa mwana wana kende wa encadrer da bengi bango bazongi na zufi wana na kena na ndako ekoboye na oki voix ne le belingai ngamo na miyoki voix na makam na lobela nzambe nzambe na moni lo ekozongisa na mokili te oh tant que besoin na monango ah fouiller l'impudicité ngabi rien so ba fouiller yango te nga lelo même so na kima bo na tike muibe ibibilo na palais na oza nae papa fouiller l'impudicité nga nem na monango so ba yoka ngo na basango papa so ba yoka ngo na basango nga nem na monango tangu na kwei na keko yebisa pasta ke na kwei pasta abecha na cher na kebisa tambulukoki afasha mabe abi kasi batutu na église wana nde bazana bakoya kate ba ko yebise kebisa lo nzambe kebisa lo nzambe masolo na betelo oyo masala nga bombeza ayebi yango eza masolo moko te o tete ba ebani na ko na mama moko mama ngo yebisinga lobi copine oyo bo vivre na ya za sorcière akotiko tante maman on te bisanga makambo alati bilamba bakimbangiste vert blanc na bakitambala ya bakimbangiste mo na luka maman ngazate na butu na kezwa copine nga wana en plein rapport na bando sanza makila ablongwe na nzoto nga abimi akei mutu moko tatikale ko yeba keto zaki na ye oh la sanzi makila ndako no oeza muke bapangu sango na babwaka ngo na bassin ba mafa ba bassin minene wana à l'époque etondi makila plein na kufi oyo bato balobaka nga na kufaki ta na kufi na ke na lokuta nga oh arrêt du cœur rien pourtant na komi na Saint Joseph ba réanimer ngai et simbité batiki nga na brancard da bibembe bake ko sala papier ba kotsanga na morgue namoni mutu mwa souffre nga na mutu pe mango etamboli nzoto mobimba na statistique on a gena ki pema moi bisika na kedaki na yebi na ngelote oh na yeba pe manga mutu na yeba pe lote pema na tangi zongi na senti toucher na loboko na pum na telemi pum oh ebembe na ki petit sœur na la libanda na fongoli porte na bimi c'est un grand frère na muto ba kena osala mikanda ba ko tsanga ina mort ango ana kongo mbango ko tsakunda ba ti lelo papa makila na ngia 100% basalinga examen ya makila na butu 17 kg 100% jona achebo abino impossible makilo bimisi ko na 17% denis ti lelo donga to tchenga ka pota mukinga donc pona kangata lasé taka makila yeso azongisi en abondance. Voilà, on a la fin de cette grande émission Police des Stars. Merci beaucoup Yamodé pour la présence na yo awa na Chebiso Télévision. Mot de la fin, dédicace pour conclure cette émission beauté. En tout cas, ba fanatique na biso na pesa bino respect makasi na lobake bino boza ba roi biso toza ba umbu na bino po toza la rapo bino bozali. Bo meka ko sunga biso. Talaba Nigeria, talaba Sénégalais, talaba Ivoirien. Na bango nyonso tout ki talata na bango za ki grand maître Chitenge sana. À 75 ans, à Salaki groupe salon na ye et ma famille bimi d'ailleurs go idole na ye Kwedi papa Kwedi autotika biso moto yebi liwa papa Kwedi des années na vie papa Kwedi go c'était millionnaire idole na ye papa Kwedi alors biso to luka to bunda to sala lit
ke batungela biso ba industrie cinématographie et comédien azwa valeur a comédien ezate ke so ba beleki na nzela ba beleli donc bo sunga biso bolongola biso vraiment na ba polémique to botika ba critique inutile to za ba ndeko na bino so to bebisi na scène bo bengi biso na privé botalisi biso. En tout cas, aimons-nous vraiment ndenge bibete aki biso et puis tenons-nous la main dans la main biso ba comédien totika balobi to zalaba moko. Nazo remercier président Yadak Gesho Ingange et comité mobimba ya gag Yadak plutôt nako banda kutanga ba kombo na bino na émission boeti na osili sango po boza ebele oyo bazo bunda ke lobby comédien azwa valeur na mboka oyo toza ba utile toza ba inutilité so ba tsheli biso ba production moko ya ba 1 million de dollars c'est-à-dire ba kufutanga modero 10 000 so na osali yango bongo na année ata 5 fois donc na konti 50 000 na année. Nous avons besoin d'assurance que tout ya maman Deniste sur la bellinga mon konti bon na poche na bisi 20 000 na ke end na ke zo soin na ngai. Batala ga ba musicien biso ba mona biso ndiye ba inutile. Or so ba bisi 1 million ba lobi ba teka kata flash $1 2500 francs avec 100 millions d'habitants. Bakangi pirate. So ziongo batuni ziongo wapi. Rigueur et côté. Mais bon, nous avons bénéficié de 894%. Vraiment, tu as raison que ça m'a emboka. Ce que c'est que tu fous la taxe. Tu fous la taxe na pète. Pour te dire que tu sois rappelé na pète. Cause la comédie à Congo, surtout sur Sali Komboté. Surtout sur Sali Komboté. Au Tchelango espoir. Est-ce que théâtre tu as dit que tu biso? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, nous avons besoin de la politique, de la politique, de l'obligation de la batute. Théâtre, tout le monde a la batute. Or, ils ont un cop noble. Mboka bota la biso. Les fanatiques na biso. Totik botik bo bimba pendant la polémique. Bo sala effort et l'on a bino po bino boza ba roi. Totombo la théâtre. Merci. Merci beaucoup Yamodé, mesdames, messieurs. Un grand merci à notre sponsor, Jésus-Christ. Limbisanga vraiment. Ceux qui na bois qui moi na moi si oté na koyoka moté ma passe. Nani wana? Ange Bola. Oh, France. Azakane na Kinshasa. Ah OK. Mais akenda rapoto. OK. Ange Bola. Nzambe apambola ebele umela. Maman Ange Bola na pe chombote. Baneng babolingo, sugi Jésus-Christ azongi te to kutana pour l'émission Sika. Bye bye. Oza Congolais olingaka bana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir borphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance